Salut, bonjour à tous. Mbote na balandi nyonso o balandaka Ursule Beauté Lwa TV. En tout cas mbote na bino et sika bozali. Alors et dépendaka kaka et pas na bino ceux qui boza bonjour to bonsoir. Wana vraiment et dépendaka kaka et pas na bino. Alors bino de boye biso ki boza tongo to boza midi. Bino de boye biso ki boza pourquoi oyebi kena kozwa bonsoir. Alors lelo to eli bino Bobo Manoka. Alors na minute o Bobo Manoka azana congé na Turquie. Alors to ye kolaksa bino comment ezoleka, to ye kolaksa bino bana ya Bobo Manoka, to ye kolaksa bino mwasi ya Bobo Manoka. Alors pona bato bayebi Bobo te, Bobo Manoka aza comédien ya mboka na biso ya Congo. Bobo Manoka aza star munene. Donc star munene penza ya banda masolo kala. Les beaux gars de sa génération, tonton de tonton, il est vraiment à jouer très kitoko. Donc, et si ka bobo aza, nyonso ezala kitoko. Donc, il est kaka vraiment bien. Alors, si vous êtes nouveau sur notre chaîne, Kande Bolobar, si vous êtes nouveau, Kande Tolobar, la bino, soki ezambalano ya liboso, au tomber na chaîne nabiso, alors abonnez-vous. Au s'abonner, au commenter, au liker, au partager ma vidéo nabiso, et ko sala malamu mingi, s'il vous plaît, bandeko, awa to lingara ma fingate, yo oza mutako finga, en tout cas, awa to lingara ma fingate, wana bozo mona, ezali bongo, tonton Bobo, les beaux gars de sa génération, les tontons des tontons, tonton Bobo, ye mounene, oye vraiment mounene, tonton Bobo yeyo. Wana bomoni na miniature nanga eza bana ya tonton Bobo azaka na mwana bana mibale ya mwasi na ya mobali. Mwana ya mwasi ye wana jolie fille ya mobali pe ye wana kitoko lokola papa ya mwasi kitoko lokola mama bango et puis ya mobali kitoko lokola papa na bango. Bobo Manoka azo passer ba séjour na ye na Turquie na minute oyo aza na Turquie azo sepela na libota na ye azo sepela na ye ka ndenge ezalaka so a tourner à sali moi tournage nae alors asengi apema esengi apema a tourner mingi to mona na Bellevue TV ndenga zo ko incarner trop to moni na Bellevue TV to moni Bobo Manoka to moni Bobo Manoka pa na ye moko to moni na Bellevue TV to moni kuna e pa ya Dina na la douce donc to moni Bobo Manoka alors esengi apema il faut apema. Il faut apema yango wana bomoni tonton Bobo Manoka akei bongo kopema na ye na Turquie akei ko passer ba séjour na ye azo enjoy et azo sepela bongo nde ezalaka star mboka na biso aza na famille en tout cas aza na famille ya bien abimeli pe na famille ya bien papa na ye aza papa moko malamu en tout cas Bobo a vivre na ye vie ya mabete. Lukuta mabete star mboka na biso Bobo Manoka a vivre na ye vie ya mabete abota mina ye pe na libota moko ya mabete papa na ye azaki malamu mama na ye pe mema donc Bobo Manoka aza na ye na likamu na mutu te kande baloba tozata na problème moko te ye pe aza ata na problème moko te donc na moment oyo azo enjoy na ye ake na ye ko sepela balobi sozo sala mbongo na yo il faut o sepela nango Bobo Manoka na moment oyo ake na ye ko sepela na Turquie elongo na libota na ye. Alors Bobo azaka na bana na ye mibale bandeko nanga. Dernièrement tote koyoka bato ote Bobo azaka na mwana moko ka ya mwasi ya mobali wana azaka mwana na ye te nga na ye koyebisa bino ke Bobo Manoka aza na bana mibale ya mwasi na ya mobali. Aza comédien moko alingaka vraiment ko vivre vie na ye penza na kuku Bobo Manoka malgré to mona kasala ba vidéo ataka na ba TikTok kasala ba vidéo atiaka na ba Instagram mais à propos ya ba opena ba vie privée pena ya 4 mini ya ba 4 mini wana Bobo Manoka alingaka penza ko vivre na kuku donc abomba marana ye alingaka na te koya ko étaler ba vie na ye donc ye ata bo sali télé réalité ndenge zalaka o télé réalité bo bengise na plateau akoloba na vie na te alingaka vraiment te ko pesela vraiment vie na internet po ayebi entourage na bango ndenge zalaka alors comme ayebi entourage na ndenge zalaka alingaka vraiment te ko pesela makambu na ye nyoso na TV asepelaka nango te et ça la kaye vraiment bien te yango alingaka ko pesela ngo na TV te.
po toyebi click na bango ya ba comédien ndenge zalaka toyebi pe réseaux sociaux soka ye alobi mwa liloba moko place ya lobi a na réseaux sociaux a to komisa ngo ABC alors yango alingaka na ye vraiment te ko étaler ba vie privée na ye ko loba mwa makambo eza ko concerner bo moina ye alingaka vraiment te. Alors tonton Bobo Manoka azaka pe problématique te. Bande konatiaka photo ya Bobo Manoka na komaka tonton Bobo Manoka tonton Bobo Manoka de famille Libota e créaka mwa polémique batu balobaka batu bafingaka asalaka na famille Libota te poani otika tonton Bobo Manoka de famille Libota. Bande ko il faut ko yeba eloko moko mutako akoyi koya atele andaya de famille Libota ezati ke Paul alobi bongo Paul le andaya azaka kana famille Libota na komaka tonton Bobo de famille Libota po tonton Bobo alekaka mingi na Bellevue TV donc ezana théâtre moko te o Bobo Manoka ko leka te donc théâtre nyonso eleka na Bellevue kanzi Bobo Manoka alekaka kuna donc asalaka kuna azanga kana théâtre te. Alors soki mutaye azu fota Bobo Manoka atie akomi tonton Bobo de famille Libota où est le mal donc mabe ezalaka pa bato ba recevoir message nde ba mona ka mabe do yo komi otie no me ya tangi abulangu na bandenge na yongo boyaki ebele pona koloba loba pona Bobo Manoka. Alors Bobo Manoka alingaka na ye ba polémique te ye vraiment na ba polémique azala na kati te donc alingaka ko glisser ku na kati wana te alingaka ba polémique te eza na batebele baloba ke tonton Bobo azaka orgueilleux tonton Bobo azaka vantard tonton toyebi na mboka na biso surtout na mboka Congo wana na Congo ezalaka so mutu azosala mwa ba video na ye so mutu azolata na ye kitoko so mutu azofilme mwa makambo na ye batu balobaka oyango o alakisaka nini aza vantard batu babengaka kaka batu vantard toyebi mais Bobo Manoka na nature na ye amesana na ye bongo na yebisaka bino eza batu musu balinga kamera mingi Tona salaka ba video na nga ya Davina apa na yebisaka bino ezana batu mususu ba adoraka ko filmer donc ye eloko monte ko leke pa na ye sans que a filmer batu mususu balinga bongo aoke sika mo babandi ko mi filmer batu bele balinga na bango bongo preuve ne ke nga moko na linga bongo na sala personne anda donc so pa na komi mo sika mo ba bien na bandi ko filmer na nga ba benga Davina fi agitation kaka po a filmaka Bobo Manoka balobaka na zaka trop agité kaka po a filmaka alors ezaka nango mabete ko filmer mutu afongoli compte ya TikTok ye moko aza comme mutu ye moko afongoli compte na TikTok aza pe obligé ya ko filmer ko tia ba video na ye mais na moya lelo batu bakomaka yango yo ko filmer yango yo ba video bandeko na nga totika keto ezaka malamu te tonton Bobo Manoka azaka na ye vantard te bino nde bokomisa ye vantard bino nde bolinga bobenge bokomisa makambo nyonso ye asalaka bolinga bokomisa ngo vantard mais na nature na ye azaka vantard te ayebaka na ye kovanda na batu Bobo Manoka abo akitoko alors alinga kolata bien alinga ko respecter vraiment beauté na ye donc alata kapena donc a respecter ki beauté na ye on bomona Bobo Manoka alata ka bien ayela biso ba video na ye parcours na ye na bana na ye ayaka nango batu musu bavanda babimisa ata bana te aleswa moni Bobo Manoka bimisi bana na ye esali ye mutema passe bandeko il faut bimisaka bana fo balongolaka complexe ezaka malamu te eza malamu te bana bazala complexe na biloko nyonso ezaka bien te bana yo moko boti ton bana congé boyo bimisi bana yo okena bango esika moko bebalie basakani bana bazolongola complexe alors makambo wana même ba comédien na biso ba star na biso mingi basala eloko wana te ekomela bango ka zuwa ba mema ka zuwa so bamona ki muninga na bango star asala ki yango muninga na bango star abimisa bana na ye bakendaki ko sepela quelque part ekomaka bazuwa ekomaka koloba loba ye kutalakisaka nini yekuta zaka vantard te vie auto vivre lelo yango nde ya biso oya lobi to yebi te o boza 20h juste oya 20h juste yango nde yo yebi mais o eza après 20h1 minute o yebi te o eza après 20h10 o yebi te donc auto vivre lelo ya biso na minute o ya yo mais o ezo ya lobi o yebi te to vivre na ngolwa Nzambe soka desida zwa pema nyonso esili bandeko nanga il faut profitera na vie ba Bobo Manoka sko ba batu mo ba profitera na vie na bango ana bana na ye a profiter na vie a profiter na bana na ye po lobi na biso to yebite
bana ya ye moko soka aza na mwa mbongo na ye soka abetisi bana na ye tour bake balie bake basepeli bake bameli bino siko boyokelongo mabe pwani po bana ya ye moko aobokola bana na ye ndenge ye moko aolingela bongo nde ezalaka siko yoso oza na mbongo wana te koya osala jalousie na moninga te koya osala jalousie na moninga te boyo manoka na bana ya mibale bana kitoko alors bana fo bazala edo bazala pena bien éduqué fo bana bazala donc na éducation malamu bana fo bazala complexé te bana fo bazala te ke amoni moninga na ye moko be basombelaki eloko mo be mwana komi ko kamwa o memi mwana esika mo bwa akomi trop agita simba bwe mabe aganga mabe amona bwe mabe aobokola bana na ye ndenge ye aolingela bana na ye bazangaka eloko te po yi papa na bango moko azangaka eloko te dans la minute onde toloba bobo manoka akeba séjour na ye na Turquie akutani pena bandeko na biso ba comédien mususu o bazalaka kuna akutani na bango en tout cas esali malamu esali kitoko tolingaka ka avancement na ba comédien mboka na biso ovandaki o tourner ke pema na poto ke pe tolingaka bongo nde sala ka fierté mboka na biso ezaka te to mona ba comédien na biso les premiers ti les 30 azaka wana a tourner eza tolinga to mona bango ba avancer tant ba voyager et ça la biso bien ake pema na poto et ça la bien to sambela nzamba sala grâce na ba ope bana niveau c'est ba mata pour que théâtre mboka na biso e mata omoni batu nyonso ba théâtre mboka na biso so ba mati ba comme le kwa na ba niveau ba tonton bobo ba comme le kwa na ba niveau ba Belvi Kandi ba niveau ba dina na la douce omona ke to ya jalousie pe ekita bandeko bonzimelanga na likambo na oyebisa bino so lelo ba comédien mboka na biso ba komi na ba niveau moko élevé bango nyonso to ya jalousie pe ekita ezaka po ba misusu ba otombwama ba misusu ba otika na se yango bomoni jalousie eza casse na monde théâtre na biso jalousie eza casse par rapport ya wana po ba misu bazo ko avancer ba misusu bazo ko tikala alors na yaki na vidéo na nga pona ko présenter bino tonton Bobo aza na Turquie na minute alors so bo mona na ba tournage te alors bo se déranger na bino te boye ba ke tonton Bobo aza na Turquie d'ailleurs aza déjà na tournage aza déjà na match to lo baka aza déjà na théâtre po to mona théâtre Bellevue oyele ka to mona rôle oyo tonton Bobo azo jouer dans jouer na immaturité moko pas moyen to mona rôle oyo azo jouer na minute o akeko pema mais ako umela te donc akesa ba séjour na ye kan dezalaka ako umela na ye te arozonga pona musala na ye alors merci na batu nyonso o balingaka Bobo Manoka ce qui vraiment o lingaka Bobo Manoka tika moi liloba lelo tozana biso mulaite na ba vidéo na biso ce qui o lingaka Bobo Manoka tika moi liloba pona Bobo Manoka commenter souhaiter ba bon voyage et ko sala malamu mingi donc tika moi liloba moko ya bien na commentaire et ko sala kitoko makasi alors ce qui pesa mbalano ya liboso otombe na chaîne na biso kande to yebisaka bino bandeko nanga abonnez-vous. Donc ce qui vraiment est mbalano ya liboso otombe na Irsil Botelwa TV mbano ya liboso omona Irsil Botelwa TV donc abonne-toi ou s'abonner ou commenter ou liker ou partager ba vidéo na biso et osala malamu mingi merci na bandeko nyonso o ba bengaka biso en tout cas boze belé o bobenga kinga lobi na pesi bino merci na ba conseil merci na ba remarque nzamba lola a continuer ko pambola bino alors numéro na biso ezalaka wana soki ozana remarque soki ozana conseil oyo omoni okoki kopesa Irsil Botelwa TV oza welcome ya kosela biso message na WhatsApp na biso ekosala malamu mingi merci na bandeko o babenga kinga ilobi merci na bino nzamba lola a pambola bino bisous na bandeko nyonso oyo batalaka biso bienvenue chez Irsil Botelwa TV tobo sanate ba j'aime na bino eza très important na chaîne na biso bisous bye tobo sanaba j'aime te à la prochaine émission bye.